Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestine. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur à théâtre. Artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, travaillé. Président Eli, il y a pas d'amatonné. Balamatongé, sauf à l'amatonné, tu es bien que, sauf à l'amatonné. C'est quoi, c'est bon, moi l'amatonné solo, oui, Papi Mokoto. Biso tout, total à rien. De besoin, Olobani. Papi Mokoto, les amis TV, là on a image qualité qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sont boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total Ramingi na balanda ko les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas pour nos pèse les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Loba Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu peux se payer la garantie? Les amis TV. Ma finga batonga bakanga pamba. Si tu ne se payer la garantie. Les amis TV. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sont boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV les rendez-vous est là kakandenge to mesana ko ila bino ba news o news sur le canal RDC partout dans le monde entier. Mbote vraiment ebelé na mon boss mon koto papi mon koto depuis France et ba gros bisous à toi Piro Malanda mon konja ba terroriste na kati ya Bruxelles pourquoi pas à Liliane maman na Mathéo na kati ya Wezenbeck. Merci à toi Dimitri Bonganya moto Simbi Lili babi les rendez-vous est là awa peneza ko yinda makambo toujours chaque jour tozola mukamara mezo botama ya ndenge na ndenge bokozango nil par ailleurs kaka na les amis TV donc vous s'abonner belé et ko sala nga vraiment ba bien lelo to yambele bino balobi tantine Basambwa vraiment makambo vraiment na kata kine et bonjour comment vous êtes kiminga tantine bonzengas la beauté d'une femme congolaise. Merci tantine bonzengas bonne santé moi mon par grâce de Dieu hein. En tout cas tonalité hein. OK, thank you parce que je suis une femme sage hein. Partir aussi la maison c'est top hein. Okay. Merci tantine bonzengas to monio ozoteka ba biloko ya beauté pona basi
oza pe na bana. Ok, je suis marié. Ouais, je suis marié de 2 enfants. Oza na bana mibale. Ok. Ya basi be mibale. Moi c'est mon combat moko. Bazotanga. Non, classe 2, vas un peu le petit là. Ok, merci Tantine Bonjengas. To moni ozoteka biloko ya basi ya beauté po eteka mesenga ekaka o se déguiser boye ou koteka normal boye o mona ke ko simba te. Enfin, ils ont travaillé, ils ont musala. Enfin, nous avons musala nyonso parce que le côté kasi yo moko mekangote enfin ce côté ka batelo ke zala to. To la sana ba fille le loyo kala ba maman ba ibaite. Kala vraiment ça qui a bébé. Bébé te que moi faut misala. Mais le lo nga ma bon singons na kwe pour moi si moi c'est de kongala. yango na bimiseli bango kolakisa koma fille ya kokozala pour la kolakisa bon singons ya bana parce que ba sambwa basuka Parce qu'on habite Tantine Bonjengas. On a kolakisa bango ndenge nini ya ko se maquiller et senga kaka yo mo pe la takabo denda ndozo denda na ndozo lakisa bango ko denda. Na ko denda nyoso fo lakisa pe bango. Kasi te na ko denda. Pour moi il faut comme ibuka. Comme ningisa. Comme sala. Pour que ça un plus et jouaka. C'est que ça. C'est que basi bazaya ko bunga bazoi basuni ba. Non, na minute siko. Oui, na minute yo tozo lakisa bango comment moi ce ko kozala faut que ça maquillage, un peu de maquillage, un peu de crayon parce que ça fait du bien là. C'est pour ça que lakisa basi faut bangela donc c'est que ça. Tantine Bonjengas, to moni ozo denda bana olando banda kala sima ozo denda penda ata ta ku basi o ba créama basala basi bazo denda bongo te. Siko na ba maquillage botambra na otina nda kuna otongo ozonga. Non, et là justement musala donc tellement aux journalistes nga pesa musala ngai. Donc eza musala on a la kata musala je suis dans mon entreprise. Siko ndenge o se maquiller boy o maquiller peu ba marié. Ouais, j'ai fait vraiment tout na sala vraiment nyonso aux a besoin na ngana maquillage, je fais le maquillage donc je fais vraiment tout pour maquillage. Yango mon ke tozo la sa ba maman pour moi si que maman bangi sambanda. Banda pakata. Asla maeli. Vraiment. Apakata mba yango yo. Babi moi si ne maquillage loba. Depuis so ba bon 50 si so to kangama ba poto bitina. Enfin après ça et ça musala dans un quoi musala nyoso malgré tout je suis parent ataba je suis parent bana balia nango donc c'est exact que par le bien beaucoup pas c'est ça non ata pas c'est ça faut on crée entreprise na yo quand on crée entreprise na yo qu'est-ce que ça difficulté ça comme on vraiment facile parce que on a créé entreprise non bon c'est pas dit que so mbo que ça me fandi ka so kufit ya biso de ko lamsa ba lamuka vraiment il faut créer entreprise d'enseigner que ça. Ok, merci Tantine Bonjengas. Ok. Kaka les amis TV de beaucoup. Basambwa. Par ailleurs, elle va Panzana. Katia Belgique, Eric Katika. Maman, sont des bonnes choses ça. Joueur. Ça n'est que bonne chance. Grand joueur na Katia France. On a RDC vraiment monté dans tazo créé. Ba entreprise naie Tantine Bonjengas il a créé. Ce qu'on dengo sala raboye, ba membre na famille pe ba accepter ngo ndengo o se maquiller boye ko na moi si aux autres pour tamsaka biloko etekama. Non, ba ko septango parce que exemple ça non exemple ça là. Donc exemple c'est pour nga na zonga musala parce que naza à part ça donc c'est mon ça nga donc non manquer même ba mot pour na loba donc c'est mon boulot quoi. Siko na lobi bato balingaka ba PD ba dérange kayote. Waouh. Parce que kota la yo boye so muta ebité a omituna asa moi subia mobile donc na bazomona na tolo mabele ezali bazomona ko denda loketo so buka na peno ndenge soki mbisa mboto moko mbisa mai non ba kausité zombie non zombie il y a pas dérange kaote non ils aiment ça là donc quand on monte comme black quoi ils aiment ça là malgré tout yaka je suis marié je peux pas donc je suis simplement bon 50 pas d'autre chose. OK. Donc yo kenda raté. Zombie toto. Non, simplement bon 50. Simplement bon jengas. OK. Yo zana kapono laksa basi deni ba ko comment se maquiller. Comment donc bien l'homme soit habitué biso tamato ebi yango tout ça ça sonner que ça. À part maquillage, on explique laksa basi makamususu te. Oui, tout ça comme ba film soit ça difficulté ça crayon comment on peut se cours à ça difficulté ça maquillage quoi qu'on la qui c'est oui. Je fais ça oui.
on a besoin d'aller dans la fille na difficulté au temps maquillage tous les cacanas tous les qui ça tous les sabango pour na pas toujours bon vacances. OK, Tantine Bonjengas, oko expliquer biso moko a musala nango ezanini rose moi afin de oyo eza traceur tracer o ezai na mutu aza difficulté ya ko tracer crayon pour finir sauter aza capable de tracer crayon s'il te plaît oyo et ça permettre biso na fille avant ça crayon so ka poser en justement awa avant qu'on remplir justement crayon donc ça rapidité ya ko ta maquillage à tout ça la fête o ba benga transfert to zape na bendazolo bronzer désolé on a gagné j'avais utilisé le bronzer parce que ça canon à part ça to za na consulaire il y a tube consulaire il y a justement pour la kongalisa crayon mon nom c'est bon aussi to ko bâtisse ça fait du bien là oh baksango likola crayon si tu avais mis les crayons na scène wana les consulaires il y a tube on a vraiment plein de choses voilà ba crayon ba Miss Lorita ça ba rouge à soc ba pâle donc on a plein de choses. OK. Tantine Bonjengas. Ouais. Vraiment Tantine Bonjengas. Merci vraiment d'engue accepter qui répondre à ma question na biso. OK. Merci okorope sabanani basi conseil ndenge nini bakoki ko se maquiller voilà. Et puis ba dédicace na batina on peut numéro de téléphone. OK. Premièrement babi moi si faut comme ça la ya collègue c'est la maman ba denda car on ne sait jamais yangwana ba maman comité kate bangi sambanta faut que ba comme ça parce que na moment là moment kala moi crayon moi rouge et joie kalango pour aussi lisam na pesa maman abotinga masisco ya yo yangwana na pesa bana tout ya comme quelque chose ça bana beau marché tout ambote na bino et na pesa tout motema onanka. Et un bébé donc wana maman bana Francine je porte dans mon cœur mère de 2 enfants mamie na bungi maman et basambwa donc Francine je porte dans mon cœur nana moi nanga winner na vainqueur donc bana nga bangwana na za sous na pesi numéro de téléphone numéro nanga 090 77 39 831 090 77 39 831. Yebisa bango ki oza mwa mobile. Oui. Na ya au boulot. Au boulot. Donc c'est mon boulot. OK, merci. OK, merci Tantine Bonjengas. Oko zo biloko na yo o bando kokende total la démarche au basi ba ko tambola nango parce que Tantine Bonjengas aza wana pona kote ya basi. Oui, vas-y. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu m'as aimé jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi tu restes la mère, tes enfants, promets-moi. Mon chéri, faut que je laisse à mon cœur, tu les tiens. C'est taille. Jaoué, ça baby maniwaye. Pété les bananes soli, chéri et ma mère. Papa demande à mon cœur, à ndolé. Mon chéri, mon cœur tu le tiens, je te promets. Pour les meilleurs, pour les pires, mon bébé, je resterai près de toi. Sans toi dans ma vie, je n'en sortirai pas. Dans la richesse et la pauvreté, mon bébé, je resterai près de toi. Ne me laisse pas tomber de ce que j'ai concevoir. Dis-moi que tu resteras près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu m'as aimé jusqu'à la fin, promets-moi. Dis-moi tu restes la mère, tes enfants, promets-moi. Mon chéri, faut que je laisse à mon cœur, tu le tiens. C'est toi. Jaoué, tout, ça baby maniwaye. Petit libre soli, chéri et ma baby. Papa demande mon cœur, à ndolé. OK, merci, thank you. Merci Tantine, merci vraiment. Vraiment koyemba merci. Lobi toroyo kapé komi komisa moi album na yo. En tout cas merci pour la gentillesse pour na ko répondre à ma question na biso. Merci vraiment merci. Tonito zoka démarche des alaka parce que to banda olanda banda kala. Kinshasa makambo, balobi Kinshasa makambo.
Merci vraiment. Kinshasa makambu kaka ndenge ezalaka. Chaque jour makambu ezobota, chaque jour moto zo créer les gablo na vraiment ezalaki vraiment terrible. Merci to yembela kibino tantine Bonjengas ezalaki vraiment terrible. Kinshasa makambo. Fedi bino ba bozate bozo raté belé. Nulle part ailleurs kaka na les amis TV on de suivre vraiment nyoso oyoyo bagagi ya bien ba série télévisée tout OSC Kisaka, OSC édifié, tout vraiment dans les amis TV. Merci à toi mon boss Papi Mokoto, merci à toi Dimitri Bongania, merci à toi Piro Malanda Mokonja théoriste na Katia Bruxelles, précisément na XL, pourquoi pas Asola Ricardo Joao, Levier Makambo na Katia Portugal, précisément na Setúbal et Dadi Manaka Yangandeko, ba gros bisous, bye à la prochaine de Telino ba news avec Moussou Yassika. Merci à toi Dimitri Bongania pour Nabilili. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya député. Mais boto la skoye komelinga. Wapi na les amis. Deux micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga ka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga ka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo. Balobi ni par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tanga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba commande rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela kama makambo ebele wana. Musapi yo kocha na lisu pena ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta missioni okoyeba ko bosa na ngonga te. Ekibisa ngonga moko wana ofini susu ngonga wala. C'est-à-dire ekomina yo ok c'est que okomi na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV. Yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir na buko ya bokonji ya lola. Mais ceux qui s'abonnent te Nzambe, no single yo. Ato kota lola. 10 jours ya lifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto shuka tumbene de boko. Oyoka nenge shwaka. Shuka tumba yo na kati. Nchoto mubimba. Oyoka shoma nyonso na po osabona kite na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, Papi. I love you, Mokoto. I love you, Papi. Les amis TV. Bon s'abonner.